Mais tu veux seulement polémique, Sylvie Ndeng vous payer $300, veuve mais bon, vous payer 300. Wana ndenge tanga make pa mama. Mama mta sengela kito pesa. Ah mama ya jani mo mtasaji partage maman obongo. Ni va to pesa 500 mama lobite bo pesa 300 po mama pe bazana ba to belete. Mais maman peut vous cancer qui te vous pesa moi quelque chose. Ah maman papa. Oh tokanisa ki ye wana nde moto mo wei pa banda oloba lelo soki nga na zalité yende mutakolala akozana muto ambeto. Du nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres. Eloko luka lelo na mokili oswi libala sina nguya na ye. Eloko luka lelo na mokili oswi libala sina nguya na ye. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectueuses. Vous avez la pote, vous avez besoin de perruque à Kitoko. Na Belgique, na Paris, partout aux alliés, Vanessa Airwig. Trocha numéro on a la scène na olo babonde de olo ça ma perruque on a bomona ba sorte nion sur ma perruque à Kitoko ba coupe ya milai Vanessa Airwig aza wana na prix moko abordable roso ma perruque na yo rocha robima chic robima ngebu. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi Brown Cosmétique. J'ai eu beaucoup de messages, Bazutunanga au Salakanin pour atteindre à la uniforme. Donc, n'a pas like Savino Oyo, et ma futa, ou Namukona Salaka, et Telisaka, et ça pour teint clair, bagam, différents, et ça caramel, métis, chocolat, pour na commenter kaka, ba crème yama beaucoup ezali, ba crème yaba lèvres rose ezali, donc, n'hésitez pas à contacter sur WhatsApp. Merci beaucoup, à bientôt. Mouah.
Voilà, exemple télévision, votre chaîne de l'excellence, monsieur le journaliste Barézi Vaza. C'est toujours avec un réel plaisir que nous aurons cette habitude de présenter pour vous nos émissions. Merci pour votre confiance et fidélité car vous ne cessez jamais de manifester à mon égard. Likez, abonnez-vous, commentez et partagez. Alors aujourd'hui, nous avons un rendez-vous na mère Vala parce qu'il y a Roson à Penza Poto Lelo. Na baïté mère Fonazo il faut na yokuta vraiment en plan tournage dans la président de Vos maman Linga donc baza ebele to changer en plan mon forme OK na on a lolenge moko boye pour que batunyo so bota la biso bozala toujours satisfait bozala toujours ya kosepela parce que exemple la télévision to yela bino toujours l'actualité à temps réel les informations bien traitées et puis bien diffusées. Merci également à toutes les personnes qui m'aiment bien, toutes les personnes qui me soutiennent de près ou de loin. Je dis un grand merci à maman Nathalie Fikipo, ma papa Paul Fikipo, FBT Missalande. Merci infiniment à Shekina Vumbi et joyeux anniversaire à toi Vumbi Shekina. Que du bonheur pour cette année de plus. Yo Orana Motema, Oyebi Mamboza et Belé à Koloba. Donc joyeux anniversaire Nzambasala Obolamu et Belé. Et merci également à celui que j'appelle Yannick Chambagoton Bossamboka. Deux comme toi, Azalate, Ozara Yomoko, Malik Arafat, clin d'œil spécial à toi. Merci infiniment à toutes les personnes qui m'aiment bien, Monica Makambo, Bébé Seignol. Bon, mon avenir, là, va présent de vos en plein tournage. Donc, na Ozabango Toro, ça, on m'a formé mon Moussoukala, tout au côté, ça s'appelle moi, Mère Vala. Moi, rapidement, moi, vite fait quoi. Toujours accompagné de Martinez de Salle, qui est le réalisateur, il y a exemple de télévision. Merci à Monica Makambo, Bébé Géniol. Merci à mon vieux Willy Claude Djaman à Londres. Il y a Willy Mouchen qui est le véritable code mondial. Merci à tout le monde au Balingarabiso. Donc, tout au côté de la carte, quoi. Pour tout cela. À suivre. Action. Des semaines, maman. Papa, des semaines. Action. Des semaines, maman. Donc, ma valise, donc vous dites ma valise, c'est bien. Papa, si tu as changé, les gars, tu peux là, il n'y a pas de là, mais si tu as aimé, on a mené les amateurs. On a mis là, on a tout dit, on a déjà passé la terre. Des semaines, là, les gars, on a mis que ça a besoin de voir la maman. Papa, il y a aussi la chance pour nous. Est-ce que vous avez papa est bon. Il a la cancer de la combien de fois la sina béni il y a 4 portes à retraite pour en garder ça de nez de la famille papa si na moni clarté il faut balai qui n'y a pas porte à ma bonne. Vous avez mangé, vous avez exactement. Des semaines de c'est trop. Des semaines c'est trop. Des semaines on a beaucoup de téléphone. On a téléphone, c'est téléphone de bébé. Il y a un check qui va charger pour et ça va bien. Et ça plein de gens. Ça me le dépôt. Ouais.
Action. Non, ma panani, Deuxième prise. Action. Non, Papa Nescafé, ma Nido. Nido. Il y a poussé, il y a sachet bien. Papa Somba, ni Zanzaminen. On met la tête. Action. Papa Somba Nescafé, Mapa, Osombi pe Nido, ni Zanzaminen. Ok. On met la tête. Tu n'as pas si cool. Yaya weza royinda. Foto ausoma ni mingi wana tiyo. Na edika ausoma teka somba. Iya ngafuna buwelela nakedi. Yubika bambute yesha mikolo yango ango ezawa. Obenga yango. Yo moto Sina, ifuna benga kasi umuntu telefoni na kosi ezala una ndako. Papa tot mana ba valise. Mais normalement, il y a Moulaï ou on est Balibanda. Au salon Chango. Au salon chez. Il y a Robombama. Ramène la voiture. C'est moi quand même international. Quand même international. Quand tu l'ongaka. Aya sipi. Ouais. Maman ba nebele. Ouais. Ah. On tourne ici. Là, il a tourné. Président de vous aussi. Ta polémique non moi après. Jamais. On va obimisa matière. Ah. Fatima. Spécial tournage avec maman Evala Valamon de Poto, avec le président Devos, avec maman Lina Icon. Vous avez besoin de ce matin avec journaliste Mopedi Sango, avec Touché Alinga, on est toujours là avec Sika. Ambiance toujours. Nathalie, dis-moi, un couple évangéliste et de là. Quand on marie avec Nathalie, Ok. Bacha tableau on a kati à pour azonga. Ouais, coach sur le tableau. Logique. On tient tableau pour passer beaucoup, après on se ça, il y a encore. Boya. Sala loki. Yo raté, menga inde na mi. Ibale lega. Ayo kutana na pamapa ne wana okelia moye moko. Eska koso, mabwa no pena. Merci, la petite nana. Kende na pouvoir à retraite on a le nzambo mfambo okosana te oyoki okati bene ebisate oke poto omonika poto changer makambo nyonso eza te kokanisa makambo. Merci. Na oposa bino te. ata biloko badoko ya solo apoto biloko ebele na otindela bino. Mwana poto, ye balabala, amatia bien.
Santi cameraman. Cameraman let's go. Okay, ça biloko quoi donc. Non, on va pas ya. Pas na. C'était Yannick. Pour ce tu n'as pas essayé le plan de qualité. Yannick. Normalement pas Yannick pour les qualité. Mais ba chiso wana mato. Je suis ma. Simba. Okay, ça biloko ya. Ya mata vient solo ya ndembi ki ya AIT. Solo ba tsa ko duke solo ma solo. Ya mata vient solo. Voilà, Mère Evala, bonjour. Bon, toi en réalité, hein? Bonjour Mère Evala. Bonjour. Comme déjà Ozonga. Nakoma Ozonga. Après Matanga, après Ozonga. Nazosonga. Yolo. Bolimbise. Tout ça en direct, tout ça en plein direct. Toi en direct? Tout ça en direct, en fait, en direct, tout ça, en plein tournage et tout et tout. Mais Mère Evala, pourquoi vous mettez un film de prolongement, jour, il y a vacances et tout, pour tourner, peut-être à mon opéra. Aïe, tout tourner Kalate on a maman linga. Na moi tant que on a tout tourné belé. Aïe, peut tourner na out. Tout tourner belé donc na zosonga pour ba misala talaka to so ki ba konche moko ya brisque. Donc fallait tout songa. C'est ça. Mais sinon ba te féliciter bino. Merci. Pour dire Jani na honneur nyonso et délégation penza yebolaxi penza bolingo. Bolingo ezate ke yambe bo ba tusuto ba ba comédien ba linga na raté or ezanga ngamba lokuta ba kose parce que ba belé pour futi ba bilé na ba propre monde. Ouais biso mo to futi ba bilé biso tout ba Hans ba 2 minutes la duchesse Zigura Siatul Maxi Sonia to futi ba bilé na ba te belé ba s'inquiéter ki ba vi pourquoi absence makasi pe ya vient radios. Absence vient radio ça banda Jania Bella ayo banda Jania Kufa vient radio ça Bella donc nous ça bien té si siko asa bien té yo na poza mboka moko ouais toi mboka moko OK bato be yo ba linga Mère Evala oh viens radios yo Mère Evala voilà succès toujours maintenant nous le route à chic shop loenge ya bino ya kala na lelo ya belongi ya kala et ça quand ndemo makambo nyonso ezosalema lelo oyo esalema kala baya linga basala yango baivala basala yango donc makambo nyonso esalema oyo belongi ya kala baye sikoyo makambo oyo nyonso tosi tosala donc makambo sika eza te différence eza te na ntango ya kala na ntango ya lelo donc makambo nyonso esalema atako toloba esalema na bamama ewaso donc tu continues à kaka. OK. Donc théâtre changera. Sauf que Bilonginde ou changer. Bilonginde changera mais théâtre changera. C'est ça ka ndenge mo. Mais autant la pe balek ne meno babota misika. Bazo ya pena na lolenge bino pe botambola ki. Mais nde siko nde balek wana nde bazo ya na lolenge wana te. Ko biso tangu to salaki omoni groupe Salongo. Na ba groupe Chic Choc loenge. Wana to obenga mo ba ya na biso. OK. Donc baza ba yana biso to ko pesa mo ba respect. Donc to tikala na respect wana ti li wana biso. Donc to ko manquer bango te ba mais bano ya siko ba ye ba respect wana nde baza nango vraiment te. Moi ba respect envers ba mikolo. Ça vraiment te. Mais na musala bazo travailler na mo bien. Bazo sala bien. Bazo sala bien. Po ezaka eloko moko.
mais botika ki wana te malgré kokunda Jani mais bosali sur spectacle moko oyo ezaki na Gombe wana na village Chetemba pour la soutenir toujours kaka bana Jani ba initiative wana ezokote pa ya nani plus d'habitude te wana nga mtu nazwaki bulango po kaka to ede bana ntango omoni nde toyaki presque toyaki vraiment na bambongo vraiment te toyaki kaka kende yaka tokunda ndeko bongo tozonga yango namonaki eloko moko na kokosala mpona tikela bana ezalaki spectacle wana soki mbongo ekoti après natikeli bana bana oyo bazali awa yango wana po bazalaki na babesoin baminerval ya kofuta bango malgré topesaki bango baoyo wana mais biso tongai biso tosala nasala spectacle wana soki eleki bien topesi biso tobakisi bango bambongo yango ok hormis ba 500 bapesaki opesaki bango wana ok mais bato bele basali mwa polémique babi Sylvie ndenge bopesi ye $300 veuve omeli bongo bopesi ye 300 wana ndenge tangamaki pa mama mutu asengelaki topesa mama yaya Jani mona mutu asalaki partage ya bambongo bongo eleka mpe na belili ti tomona ndimai topesa 500 mama alobi te bopesa ye 300 mpo mama mpe baza na bato ebele ti famille ya monene mais mao mpe bokanisaki ete bopesa moi quelque chose mama papa oyo tokanisaki ye wana nde moto mowei mpe banda oloba lelo soki nga nazali te ye nde moto akolala akozala moto ya mbeto yango wana oyo mère evala tozali na besoin mpena tozwa oyo ebele mais le temps nous fait défaut et surtout kozozonga nayebi te ndongo ke bokozonga soki nka na juillet après naoya lisusu 1 an ya Jani na osalisa spectacle su monene après tant tosala epuis etambali na ye après wana na osala omona babanderole na osalisa mais vraiment eyolakisaki bolingo mpenza ezalaki lelo tokoloba théâtre même na bandeko na bino mo biologique bandeko oyo kutu ya théâtre bokoma na mo bolingo makasi koleka même na bandeko na bino mo propre ya famille vraiment donc voilà mère voilà na ozwa mpe na temps ebele te le temps nous fait défaut nayebi te bato baotala biso video moko esokilaki ya yo na artiste Fally Ipupa Mobutu azalaki très content ya amonaki toluka video na batiela biso yango na montage asepelaki ya amoni abi mère evala et tout ezalaki na occasion ni bokutanaki bon ezalaki azakobeta na Wembley Arena na Londres Kovo Arena bon il fallait akutana na bamama nyonso mpo ye alingaka bamama mingi yango nanga mpe nabaki te nasala surprise mpo banda akoma bongo aigle namona ye nao te donc omona na nga naya komoneka wana yango nake esalaki nga plaisir esalaki ye mpe plaisir mpo namona ye kala vraiment donc toloba toye okutana après 28 ans 28 ans après 28 ans azalaki na esengo makasi nga mpe nazalaki na esengo kutu koleka ye vraiment esengo na nga elekaki ya ye mais nayebi ye mpe azalaki na esengo wana aleki na nga mais akoma aza leki na nga na age mais aza président na nga vraiment napesi ye mbote vraiment aigle napesi yo mbote ya tro yo yebi ka nde tokozaka ya mbote na yo ebele nayebi ke oza na ngambo ya braso okende obeta concert esali déjà danser donc moye tokutana eza te naozonga mbala nsima so na ye nana olambelanga ti na oya olia na palais. Merci beaucoup mère Vala, moi quelques dédicaces pour Tatika o nazo pe moi c'est puis moi démo pour tout monde balé ke belé baya ki ko yamba mama linga. Bon donc jour o baya ki ko yamba mama linga ngana zala été ba ansu to bazala ki na ba ninga mususu ba 2 minutes ba basonira bazaki belé o baya mama me mama on mabe o na peshanga naza omona kana mona ba video bakanga eboye mabe ba omona yepe sikolo kwa za ne kama na misu alela ne kaka ayana biso na sala biso plaisir alela na tembe 50 ans de carrière okoboya oboya donc ba mbote feme belé na ba fanatique nyonso surtout yangai
mbote ebele nayebi yo oyebi kaka mpona vie na yo wasenga donc napesi yo ya yo ebele aigle oza bien mosala vraiment ekobaka kaka po deya oza deya mwana ya bilaka obandango kala ekontinue kaka ozala bien na bakoko nyonso mbote bakoko na nga kuna nayeba bakombo na mo bamakosis banani bakeina nyonso bambote napesi nana mama ya bana ebele mbote. Voilà. Mais mère Vala nde bozonga boye bino nyonso bandeko apoto bosala pe jobo ke hotala pe la bride na bana. Ouais, wana to ratete. To ratete. Bo beta pe moi to botal ba on pe na bana. Ah d'accord. Nde to kangisi bana awa, nde be to kangisa yakuna. Yakuna, OK. Pour ba on nyonso baza bana. Voilà. Merci beaucoup. Nazo merci puis moi démo par rapport à 50 ans. Yo mo benga, kay lo bata mo lisolo pour na 50 ans. 50 ans. Likambo 50 ans oyo. 50 ans eza eloko muki ete ya sipi. Bonjour. Bonjour. Presque ba fanatique na ngambote. Bino mo boyebi 50 ans de carrière. Do toloba o balobi demi siècle. Eza bana nga ba koko na nga ba bokilo na nga bandeko na nga moko 50 ans de carrière. Yanwana. Esengo na nga lokwa bana ba yaki otalanga zala motema malamu na bana ya baninga. OK. So za motema malamu na bana baninga bana na pe bakolinga bana bakolata yo na eloko yo yebaki. Boza na bolingo ndenge eza bana nga ya siko ya théâtre. Baza na bolingo ndenga na toza nango na groupe Salongo. Bomone exemple nde biso tous. Nana mingi olobate bino nyonso bana nga to a théâtre no ya poto no bazala ba soutenir nga. Yango na oyebisaka juna janana yebisa maître Gimsi na dajuke tata mwasa komi na 50 ans de carrière ya groupe Salongo donc demi siècle na bandaka bo bébé ngayo na komi na basuki ya pembe ba mongo nyonso boye ba fali pupa mongo weya ebi chéri fini kanga liputo nga na sake pa Chabani record oyebi yango bien nana mingi ya koloba te vraiment suki wana c'est bon ya sipi nyonso na pesi bino mbote bo bana mais ga joala na rata ifana osaki limbondo nyonso na rata ipenda nga na limbondo mama ngula utumba mbisi ya mai biloko utumba bazikora baliaki bien mais pas na bango ndako epa ya mama tande mutayaki omema oyo mabe te pona lakisa bino bolingo nde tozala na bajani ndenge toalai kokutana kepa major zolozolo fufu ya moto babande koyepa na ngande kolia yango moni ngadia de azawana azoba lobike groupe Salongo soki azalaki ya okozanga te parce que a joué dialogue contre sans souci. OK. Mais est-ce que vous organisez moi fête mon pour na 50 ans tozano na maboka nzambe babongisa OK. OK. Ah d'accord. Na ngoma sana groupe Salongo. Oh kotala kuna? Oui, il y a diaspora. Il y a diaspora. Ngoma sana. Donc ça comment ara kisasa na diaspora. Ouais, sangana ka. Omoni ba pièce auto sali tango ka boye. Dans auto mona na président de Vos eza ya groupe Salongo bo sangisa ya ana kuna. Ah d'accord, on a compris. Ah OK. Oh elonga kala yo za groupe Salongo. Te kune da ba miko. Ah yo cameraman bango. Oh ya sikoyo. Ah d'accord. Ah ya kuna boza batu mususu. Voilà, merci beaucoup. Tout le monde a souka. Il y a ce pied avec le rotika mère voilà donc Zaï moi entretien moi à Moukier par rapport à peu ça mère voilà au revoir et puis 50 ans groupe Salon autour aux Alawana Torobeta pena autour aux Abilili comme d'habitude dans aux apena mabé. Donc aussi la tête tozana kati ya makila omoni baleki na biso nde ba obeta beta na bisao mais yo mo pe mère ozo beta beta tana ya tala ezaka mère loboko ezali tala ezali donc lamba na te téléphone ya olia pena limbondo po mère so azo sala limbondo ko mengo ebisinga bi ndenge bo kende kuna ko tonda ndena ba pondo limbondo liboke angolo kwa akolamba bino biloko ebele grave voilà et le as de so ari
abiso tolisika mama tozoya okobona mese tondi kuna aseva alamba ova pe alamba mo vraiment koloba te kaka naza na rabina touché na Sara mais bino nyonso boya bana c'est ça ba Moïse ba baleke mais bino boya bana mpona yebi te un jour ta moso ozala oyelinga petite moko olingi obala yawa abite mama na memele o super comprendre c'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Donc, c'est par ici que nous mettons un point final. Restez connectés, restez branchés. Mère a vu dans une matière. Ah oui, matière. Vraiment. Donc, d'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Exemple et Télévision. Au revoir, la mère Eva Vala. Donc, bon voyage. Zora Malamou. Donc, c'est par ici que nous disons au revoir et portez-vous bien. Bonne suite de programme. Bye bye chez vous. Du nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectives. Eloko luka lelo na mokili osui libala sina nguya na ye. Eloko luka lelo na mokili osui libala sina nguya na ye. Qu'est-ce qui se passe? Nada agence ya transfert na nzela. Ce n'est pas possible. Nada. Mon
Au plus, ce jour, on n'a pas d'argent, ça fait le faux. Bisous, pas bisous, on a dit là. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur chef katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil eza gratuit. Omoni makambo batanzela, botikela bato nzela, mais makambo transfert ya mbongo. Totikela ngo FBT. Misala nde Kazinjo. Soko che. Bazui. Soki pe kuna bache. Tozui. Bazwa kaka. On sait jamais. Yama mimi. Tokiei. TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a 100 périques, il faut s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire, on va s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.